C'est Elle News TV à Christelle Mamou. Donc ça dit clarté, image à bien, news, donc ça va. Na 2017, donc ça dit que c'est Elle News TV Mamou. Bah bien, bah news à bien. So pour l'année la peine, c'est Elle News TV. Je vous papa emela barwaye o mabele oyo pangi emela ba presta na banganga kisi zote kopola nango zote kopima bakusu zote kozonga mabele loko pamba. Yokela bango bazali swa prince maya pamba oyo bate yakaye uzaka epa ya mokili salela tango tango yozana bomoye linga yosalela ye o tango yozana bomoye linga yosalela ye o kufeza ya solo unaye betina tepelo tango ifweni ya Salela tango, salela tango beko. Salela tango, salela tango fami. Amadi mame, amadi mame, amadi mame. Kedika fumwe, kedika fumwe. Yandilo solo pani. Bonjour, bonsoir partout dans le monde de Bozolandanga. Nami Kilinyoso o Bozolandanga na pesibino ba bonjour, na pesibino ba bonsoir na munganya so Bozwanga. So ke kutio na tongo avant midi, top après-midi, joie bonjour, tika bonsoir. So ke kutio na soir, joie bonsoir, tika bonjour. Poete baninga msuso bakoti bazwa pe ko ekotika la kozwanyo so tepo bakozanga mbote. Ngai wabino papa lianzi fumutoto soda du théâtre combattant du théâtre congolais molobeli yaba oyo bazanga mongongo. Merci na nzambe likolo na se, merci na communauté congolaise, merci na ba diaspora congolais, merci na Christelle Mamulupungu la rose oyo ya Papi Nzola Menso oyo patronne ya chaîne oyo c'est Elle News TV. Place ba news ya solo ezalaka mboka eza ya koyinda tika na msabino mboka eza ya koyinda mbutu ezokota kaka pona actualité o eza sur place pona concert ya Fally Ipupa. Le monsieur Fally Ipupa a confirmé que concert de Bercy ezali vraiment confirmé, sécurité ezali vraiment confirmé, sécurité eza ya kitoko ya chitoko ndenge tolobaka. Mais kasi na ngambu ya kotoyo ba kombata ya boketu ya mbobalobi makila ekotanga le jour wana soko ebike okobunda nde yaka concert wana soko ebe okobunda te koya concert te suka na ndako bato ya Fally Ipupa pe koto balobi ke concert ekobeta parce que le monsieur Fally Ipupa azali politicien te esengeli na ye azala kaka na musala na ye ya musique. Tomoni bana ya bandal ba telemi basi pe mibali balobi bata 100% ya ko soutenir Fally Ipupa bana bandal oyo bazalaka précisément na Europe
oyo bazwami précisément na mboka France batelemi mpona koloba ke concert ya Fally Ipupa ekobeta baboketu ya yambo balobi ke concert ekobeta te nepsi bino bondimela ngai makambo ezali mbutu mais concert ekobeta ndenge balobaka kaka bokoto boya ebele concert ekobeta biso batu toza na biso prince Aline na internet toza na souci concert ebeta tope concert ezonga parce que tant concert kozonga nde esalaka pe actualité na biso elobamaka tout le temps biso toza na posa internet toujours et vivre na nyonso toza pour que concert ebeta ya Fally Ipupa toza pe pour maloba ya ba combattant biso toza au milieu du village malgré boketu ya yango alobi ke azana posa bato bazo au milieu du village te mais biso bato ya internet to pe bapanzisa yango tokoki kozala pour te tokoki kozala contre te biso esengeli tozala kaka au milieu du village parce que soki toza pour boketu ya yango na ngambo ba combattant ya boketu mokolo tokozala posa to yamba ba musicien tope ya Fally tope héritier tope musicien nyonso bakoboya parce que bakoloba yozalaka pour ba combattant mokili yango ekoma bongo makambo yango ekoma bongo soki pe toza pour Fally Ipupa mokolo tokozala pe na posa to yamba ba combattant mpona koyoka news mpona kolandela makambo mosusu bango pe bakoboya bakoloba ke bino bozalaka na ngambo ba musicien sikoyo esengeli na biso tozala au milieu du village parce que mokolo tozala na posa to yamba ya kote oyo tokoyamba bango tozala to yamba pe ya kote oyo tokoyamba bango ndenge kaka ekozala tika ete nayebisa bino mokolo oyo ba combattant ya boketu ya yango bakendaki kokabola bapapier oyo mpona koloba ke concert ezali annulé koyebisa bino ke police ya France enregistraki bango police française nde bolobaka enregistraki bango toyebino bato bozotala nga oyo boyebi mibeko oyo boza na mikili ya poto boyebi ndenge nini poto efonctionnaka soki déjà police enregistré yo naibite makamona zolo basoki eza solo bolo bilanga ngona ba commentaire soki ba enregistrer yo eza koloba ke ozali ondimi déjà garant ya nyonso kokoma eza yo po soki lelo eloko moko baby bakolandela yo à partir ya identité oyo bango ba enregistrer yo parce que bayebi ke tamba moni bino déjà kozo kabola ba papier bayebi ke bino nde boza ko revendiquer ba droit na bino nde bozo ko comment je peux dire alors binonde bozo balola binote bozo matisa lisusu makambo yango soki mokolo wana ekomi ke trouble salami bakolandela bino à partir ya identité koyeba ke toyebite mokolo wana nzambe asunga apesa kimia bakombata kote ya boketu ntango nyonso bazoloba ke bamusicien soki bayeba zonsi baconcert batrouble ezongaka bana basi bakomaka na bazemi bana basi bakomaka koyibela bamusicien babiloko na baboutique mais moi je regrette mutu soki aza moyibi aza na eka moyibi mutu moko te mutu soki oza moyibi eza te ke non okoma koyiba mpo mutu mo aye pembeni na yo oza na eloko opesa ye te nde oke koyiba mpo opesa ye non c'est que omesana na onde na kimoyibi. Donc ezana mote ba musicien nde bakoya po bakomisa basi ya Europe nde ba mibi nzoka te basi misusu ya Europe o to ya mikili lokola ba mboka lokola ba France ba Belgique ba Londres ba Hollande ba wapi basi misusu ba yiba kana bango eza ndenge na bango ba mesana koyiba na ba boutique koyiba na ba nini eza ndenge na bango sikoyo est-ce que ba musicien bakoya po bakomisa bango lisusu miyibi to ndenge nini soki muta yiba ka déjà akokontinue nene ka koyiba eza ma musique te yango ko tokosenga na bandeko na biso ya basi oyo bozalaka na mboka France, Belgique, Londres, Allemagne, Suisse wapi place bozali soki oyebi kosalaka mosala na oyo derrière maboko bilai ya kobenda biloko kota ba musicien batu na mutu te parce que ba musicien bazo bima mal répété parce que bino déjà botaka déjà maboko mwa milai sota mo botaka maboko milai oyo ko kabela ba musicien balati berwana yango zomona musique moye zonga ezate pona bino bato bokinda kobuka ba banki ya bato bokinda koyiba nazolo bananenga mabete po ekoma ke o bokomi kokanela ngana banzela pona kolukanga kobeta ngate ponga na epoto sika mais toujours par rapport au tali sa vérité pona nini parce que ba combattant bazobo ya concert ezonga bazobonga concert o bango bazobo ezonga ba pesi ba point de vue na bango ezali ke poste mi basi bakomaka miyibi mama bala bate kufaka basi bakomaka na bazemi tout ça. Mais moi je regrette moi si oyo yebi ko zana libala na yebi ko respectaka mobali no yebi ke mobala bimisa misolo bon
Bon, je regrette parce que les gens mabala msou c'est ça moi si abimisa mi solo na apesi mobali ayeko se présenter na famille à moi si lokola yemu tabali mais mbongo utake pa moi si wana c'est normal so ba mise ba ya ko kima na ependa ba kene kolala na ba mise une semaine po na contrôler yende mutamisa mbongo po babala na mobali donc ya wana babilo ko mwezo ko na Europe. Parce que surtout que mobali vraiment bala bimisa bisolo na ye lokola Christelle Mamulupo ndenge papinzo la meso bala ye est-ce que ko tika papinzo la meso na ndako po ya que le concert ya fali tope ake pour que le concert coûté ko kende ko na ba mise na hôtel vika ebi que mobali mutamisa mbongo abala ye majorité ba pasala ka bongo bati atiki mobali na ndako akela na mbele na ba mise na hôtel izali basi oyo ba bala mibali na poto izali basi o ba bala mibali. Mais mobali oya bala mwasi azana mibeko ya kokweisa na kala docteur akina Kinshasa to ando koyoka ke mwasi ba beta ka na Europe te mwasi ba beta ke te na poto mwasi bo mais na yo na poto nazomona mibali misu bazo bamba basi bo bambate abeti mwasi mbata parce que azana droit wana parce que abala mwasi ye muta bimisa misolo po abala mwasi donc azana droit azana autorité ya kotelema devant mwasi pe ya kogangela mwasi na mwasi patosie abengi pe mbila te mais basi oya mabende okomona abengi mbila ye mbila lokola pesa ka valeur na mwasi toujours akopesa mwasi valeur akokitisa mobala akotuna likambo soki amoni ngo mame akotia 100 mètres pour mwasi atikala kimia surtout soki azana bana donc place wana to condamné basi te. Parce que tu as initié à Fali pour pas bengi à ta moisi mon côté. Mais basi a poto le kola bolingaka des autres continents. Le kola bolingaka va combattre ma silika makambo bino bosaka bino monde bozolo que va misia va makambo. Bino wana boketo na hotel ya ba misia Fali. Ba misia Fali pe le kola basi a poto bolingaka mibalo bazaka bo pikiliki ou bazaka na bo pikiliki wa kana force bokundu wa nzoto bo bino botonda kate. Basi ya poto en généralité mais bon comprendre basi o ngana zolobela ezate ke o lianzi kuma ko finga basi ya poto non na zolobela basi o batonda kate de sadia zana mobali na ndako mais azoluka su mibali moko ba uta Afrique ba yesi kana poto souci na azoloba ke baza fraîche ba mo baza non fraîche bongo zane na ndako koma nini inspiré yo bongo okomona mibali ya batu ba musicien ndenge bayaki wana ba yankope ba musicien pe ba mystique taka so bazo ya poto bakendaka déjà bisomba kita mataye mongundongo nini ba betango ya mélange ya mai ba kubuli ya kokubula bongo soki akutani na mwasi moko boye ya poto mwasi moko kaka ndena ndaba libala awsani musicien ko démontrer pour mwasi wana changer akoma neka poye pe musicien pe azkozala na ina calcul ke souci ke tenga funatika bor na mai donc ça dit faut atika mwasi wana na zemi poso katika na zemi mwana wana ako réclamer papa na ye toujours musicien kozonga ko ya poto azupe document na sima ya mwana idéologie ya mwana mais to condamné ba misente ezali bango moko pasi wana ya poto ngakutu na yebisa bino lisusu information pona kobosa na te bayebisinga ke zana yaya journaliste moko munena yebani na mboka la biso journaliste internet chroniqueur ya internet o ya yebani yaya na ye ya mwasi ti asala ba plaire ti ba yemba ke ba bwaka ye njoka te ayiba kana na ba boutique parce que yaya ya journaliste wana ti ayiba kana ba boutique est-ce que ba misem batinda ka kende ko yiba boyebisa manam ba misem batinda ka kende ko yiba ye esa ndenge na ye amesana déjà ko yiba na ye sikoyo soki lelo asepel pe na misem ko afali ba komi ko vanda est-ce que misana mutako tinda ke kende ko yibela ngato ya yiba kana déjà ya zana ye mama kingabwa na ebitide ko yiba te ko pekisa yiba donc boyo ke la ba musicien mawa boyo ke la vraiment ba musicien mawa pona ngabo ke ba musicien mawa ngana koloba ke délégation mususu uti Kinshasa ya ba combattant oyo boyebi Kazadi ke combattant ya munene o Kazadi akoma na ye homme politique alumwa na na mulongo ya ba combattant donc c'est que surtout talibien ba combattant bolita kapolo bibokoma ba politicien parce que tout le monde moko na bino déjà comme politicien na Kinshasa Kazadi azoya pe azokita lelo ezali comme les 25 entre akoko kita lobby pour Afalaya les 26 ou les 27 va bien moi bon
akokita entre le 26 ou bien lelo entre lelo bien lobi kazadi wana azokita na Paris azokita na mboka France pour na koya ko sécuriser concert ya Fally parce que azali combattant obiso no stoyebi aza combattant munene kazali azalaki combattant mais babenda ye akoma na mopanzi ya politique akoma na kota na ye politique de bon litango zala na ngoboko ki combattre zambongo soko lité lobi babendo na politique kota sala parce que yo litaki nde pona kimia na mboka so babengi babi yaka to sala poto luka kimia to luka pe na mboka il faut sala ngaku na sambela nzambe babenga pe lobi bokechu ya yambo akota politique akoma ko sala tota la force ya bokechu na kati ya politique ekozala nini kwa bisabino que azoya kazadi wana azoya ba combattant tango bande ko kabola ba papier na ebité so na lebisaki bino ba registra ki bango yango tolobi soki ba panzi biloko bato mbila kolandela bango to kolandela bango te wana komi dossier à suivre mais likambo bozolo ba ke makile ko tanga ba combattant to bondeli bino biso to boyi makila etanga soki concert ko beta te na ndenge kaka ya kimia soki concert ko beta pe na ndenge ya kimia mais to boyi makila etanga biso ba congolais to tangisi makila trop bobota ba raison te bozo bota ba na bino ko tikala na bazemi mais bino pe ba nango ya Europe ngana mezo mituna tango ba kombata bazotelemela likambo yote ba musicien ba yaka ko tungula bino bazemi mais bo vanda pe na bandako na bino botika ba musicien ba sala misala bo vanda na bandako na bino lokola banzote sala bino diki bolinga ka ba kwanza ka bino kaka sikoyo ba musicien ba baye bino moko nzote zo sala mokusa boko yaka ba kwanza bino sikoyo ba musicien ba bozo ba ksela bango charge pa ba combattant lobi soko komi na zemi combattre ko pese lisusu kanda likolo ya kanda ko pesa bango kanda bovanda na bandako na bino botika ba musicien ba sala misala na bango ezate ba musicien ba ye nde ba tumoli bino ata na hiver ozokendola ta kola ozokendola te lokwa mukuse po oya kotala musicien na hotel ata ko ngai naza nani Jésus Christ oye ozatalaka oza ndeti mwasi munene pembe nzoto vema ya bien alolati lokwa mukuse oye kotala nga na hotel ata naza musicien yebaki na kotumba ata ko bakombata ba okanelanga na kotumba po mobala za mobali atikaka mobali koma yo kolata nzoto olati biloko nzoto na yo ezomona na sexy eza ko attirer mobali ale oyeo na yo tala ba musicien na yo kangana ba photo ozomona ba musicien ba yo mato ba ndende parce que ba musicien pe bana posa ke loba benga ma père français loba benga ma père belge lobi kuna abota pe na mwasi ya poto skota yo ko tale bon et tension na yo kozande ke nzelo vemanga na luka nzambe na ngana koma na bota ne mwana na zwata mikana na poto ye tikanga na tike na zemi tango okende abota po a réclamer siko bo pesa ba misa ba tufoti ponani koemi sabino lisusu Jackie Panza tendresse Jackie Panza na tiki non norma musicien ba combattant na Fally Ipupa parce que ça actualité ça se place na talisi non mwana mwasi oyo babenga ka ye Jackie Panza alingaka ko panza kaka boy Jackie Panza kombo na ye Jackie Panza kaka boy parce que naza ko vanda makolo ngoye bola na malamu ezate ye makolo esala kaka boy donc muto abengi Jackie Panza azali soki aza kotambola azopanza makolo azotambola azopanza makolo azolamba azopanza makolo azolala azopanza makolo ye makolo ezalaka ya kopanzana nde babengi yango Jackie Panza de tendresse yo ozofinga glory olangi ke ressemblance ezonyokola ye oui glory ata ressemblance ezonyokola ye mais azali déjà na mikili ya poto azali na mboka Grèce ata ko Grèce ezali mboka oyo bato bakembaka po eza normal Grèce ezali na Europe mais difficulté eza makasi vraiment eza na ba condition ya Europe mais difficulté ezali makasi parce que Grèce ni sala vraiment ezalaka te moi makambo belé ezalaka moins compliqué mais na ba condition ezali ndenge moko na Europe donc ezali ndenge moko nde bomona kana France Belgique parce que yango pe eza na Schengen ezali pays eza na Schengen ezali pays eza na Europe okoluka nini métro okozwa yango okoluka ni train okozwa yango okoluka nini TGV okozwa yango nyonso oyo ozali na mboka France okomona yango pe na kati ya Grèce
eloko kimisaka bato grâce ezali misala mpe kozela bamakambo mosusu ya bango ewumelaka yango moni bakimaka mboka Grèce. Mais kasi yo Jackie Panza Tendresse ozofinga Gloria Olangi, Gloria oyo azali na mboka Schengen, yo kutu ata lufu ya pamba oyo omona yango te avant ofinga mutu kende ko filmer atana kisantu ya pamba ke ngai oyo en direct na kisantu wana toko permettre yo ofinga mutu azana poto moto déjà azana Union Européenne mais yozo finga yo kutata kasangulu ya pamba oyo omona yango te ozo nyo kama na Kinshasa kuna na ba bébé buchu ko benga nani ko mona mwa benga nani fa artiste noir fa artiste mais si fa wana aza mwana oyo kobota parce que yoza so na 58 ans oza so na 60 ans mais ne pose c'est la taille mwana mwasi ya bo soto oyo mais ozo finga muninga oyo akoti na mikili ya poto ata kwa zonyo kama ata kwa bébé za normal poto ezalaka te soko yemba na moko bongi ozimba na moko vite poto ezalaka difficile yo pe zela mukolo nzamba osalo ngolu Jackie Panza Tendresse okoya poto poto ezala ngonzela mutu nyonso ezaka rêve ya mutu nyonso ki amona poto bakanga porte te ezateke o bakanga porte suka te aéroport za polele pona mutu nyonso mukolo nzamba osalo ngolu okoya poto okondima pe poto et puis yo na yebisi yo ke nzamba osalo ngolu okoya pe poto ya makolo yo okoya poto ya avion bala moto le mwe Kinshasa momo okoite okoya poto ya makolo komona so ba réalité ya bato yo sofinga okonyo kwa mapena nzela okoya pe so bandeli makamongwa zero Jackie Panza mwana mwasi ya bo soto oyo oyebaka te omiyebaka te ozalaka nani ozokendula na mwa bana moka mikesi yo fa wana apesaka yo eloko te yo ne mutu pesaka olatisaka ye bebe buchu na yo mwa mbongo na yo ya mabanga obwaka osoki nani abwaka mutu abwaka nani abwaka nani kumu ya papi soki kumu ya papi ya mary soki ma mère ve soki ndenge nini kumu ya papi wana akofuta yo soki $100 soki $150 soki 200 euros soki 100 euros nyonso kokende kosopela mwana wana bebe buchu mwana moko ya mukie mwana naza na position na yo te na munene nuna pembe oyo nzamba kabela yo ya bachoko oyo tia ya ba cancer ese beta na maboko ba tampo ese beta yo Lucas ko ata na mwa tonton moko bien aidaka yo bon na ebite bon eza posséder za ndenge na bino famille parce que na baleki na yo balalaka toujours na salon ya basi ya minene wana batikala kozwa ta balité do yo Tendresse eza ndenge na bino ya famille baleki na yo bazo continuer kolala na salon ti lelo bazo continuer ko suba na ndaku pona nini bon il faut boluka nzambe il faut boleka ba délivrance vraiment faut boleka ba délivrance na lo mwana na makambu ya Jackie Panza Tendresse na ibisa bino lisusu boyeba ke Denise Dishosoi azali convoqué ba bengisie na parquet général oya biso ya Gombe akende kosamba akosamba na banani na basi nyonso ya Congo etuluka ya basi nyonso ya Congo bake kotikalela plainte bake ko porter plainte na parquet général na biso oya Gombe kolobaki Denise Dishosoi aso fingisa lokumu ya basi parce que aso finga basi ya este lelo na mboka na biso to litaka pona makamu nyonso elekaka na este ya mabe pona ba viol o elekaka na este ba violence o elekaka na este soki bomonaka ba combattant kola ba boketu ya yambo ba commander so ba bundaka ba litaka lit na bango ezalaka pona ni pona kaka bana basi ya este pona ba mama ya este baza violer ba mama ya este bazo nyokama souffrance leki ba guerre nde omonaka bango bazo lité na communauté na diaspora awa bazo lité pona pe ekota na mboka na biso place wana tozalaka ma content na bango mais loko ekomi koboma biso na bango mo mukende batikela biso ba concert ezonga mais pona lit na bango to sepelaka na lit na bango ba litaka kitoko baza bato moko faut ko honorer bango et puis faut ko valoriser bango ko respecter bango parce que baza ba leader o bazo lité pona mboka na biso boketu ya yambo na commandant eso na ba commandant misusu ba dombo bazali ba combattant oyo vraiment to sepela na bino mais pas si na biso komi kala po boni ko tikela biso concert te so botiki concert to ko soutenir lit na bino to ebisa bino boye Denise azo finga ba mama ya este vike ye baza mwasi
ba maman nyos bazala ki touché parce que toki ba bikole bimi wana belé ba swahili ba bimi ba luba ba bimi parmi ba maman on ba gende porter les plaintes bata bandundu balobi na ki bandundu batu ya ba Kongo balobi na ki ba Kongo batu ya Kasai balobi na Kasai batu Maniema balobi batu ya nini balobi bikolo ebele do ça dit likolo bake ba maman nyonso wana basangani ba komi sikoyo contre mutu moko Denis Ditsotsoyi oyo azo fingisa basi oyo akoma kofinga ba beki wana na emokolo ouais mokolo ya lobby bazalaki wana na parquet général oya Gombe batikela ki déjà plainte ba kosamba na ye mais koyeba ke famille ya Eliane pe bafundaki ye pona biloba na yebisaka bino awa na bi mwana mwasi oyo soko za na bokebi te bakokanga yo po biloba eleki yo bibina bina mama Tembo tala place Tembo ekomi komema yo mama Tembo opedre na dignité na yo na valeur o batwande ko pesa yo mama Tembo tala Tembo place diriger yo wana okende ko telema deva ba jiji yo lobaki mutu akokweisa yo azali te olobaki mutu akokanga yo azali te na Congo na mboka nini bakanga yo te otuta katoloke oza belge oza française mais to kamwe ndenge oyokisi biso communauté congolaise oyokisi biso soni na niveau ya diaspora toyoki soni na ndenga mukete po mwana poto nini ozokende osala bosoto boye na kati ya Kinshasa yo moko kaka ozobima na bana mike kuna bazofiakula tozoyeba te okomi na yo ekomi nini public babenga ngo nini chose publique to nini ekomi eloko moko ya public mutu nyonso alinga ye azwi na ye to ndenge nini kende kosamba kuna yo nde mutu okoyeba tokozonga lisusu na Jacques Ndala ozalaka journaliste ozalaka na lisusu journaliste te okoma na yo politicien sikoyo yo nini na Fally Ipupa tika mobali ya bato ya Nana Ketchup abeta miziki na ye Nana Ketchup azolela na kombo na yo mikolo yo fort Jacques Ndala olingi nini na mobali na ye Jacques Ndala tika Fally Ipupa abeta tika Fally Ipupa abeta ko sa appelle côté Jacques Ndala alobi boye a lancé message na ye na ba combattant oyo ya ngambo ya Boketu alobi soki Fally Ipupa beti concert boye ba ke lit na bino ekwei lit na bino ezali sous na valeur te soki Fally Ipupa beti concert te lit na bino toujours ezali likolo donc yango eloko ezopesa ba combattant kanda pour ba yoki message oyo Jacques Ndala alobi donc c'est que meneur de troubles ezali Jacques Ndala po tamozolo bana batu bongo ozola musabango koyebisa bango ke bino botika mutu wana beta te parce que selon ye que non Fally Ipupa nenga zo beta concert wana aza soutenu par autorité congolaise autorité ba tembongo na bango sadi ke ba tembongo po concert beta so concert beti po ba ko isa ba combattant po litsa ba combattant fe kweya makamunyo se zonga tout bon tu éviter peut-être cause idée malamu peut-être que vous avez idée mabe total non ndenge ekokendele mais ba combattant ta bazo kaka malobana ke soki botiki ya beta concert boy ba ke glitz na bne koi tu éviter litsa mo ko na ndenge nini donc ba combattant so Fally Ipupa beti do to yo kabino souté selon Jacques Ndala donc vous avez una force té botika tolingi pe tolingi makile tangate soki concert ko betama e betami soki betama pe te tolingi makile tangate tolingi mobulu te tolingi bitumba te bato ya Fally Ipupa bokitsa esprit bato ya Boketu ya mbobo kitsa pona mincho to kala ba deux leaders tona leader Fally Ipupa oya musique toza na leader Boketu ya mbo oya ba combattant ekosuka wapi les jours J moins combien moins 3 les jours J moins 3 pour na concert ya Fally Ipupa oya actualité munene ya monde et mon Christo muketu bilanga kilombo nyonso bible lange na maboko nanti mange menwata kampusu yankoi ngetatila na kilumbu ya suka zina nange ikelebe ozali wapi nkolo ako
mikolo ekomi mabe soki okei na moto ekozala likambo na yo po atikaki yesu masiya salela ntango ndeko salela ntango salela ntango fami ambalimame 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 kedikafumwe yaniluzolo pangi mboka na mboka tozoyoka basango butu na mo tozomona makambo kolo alakaki ye eza kokokisama ye. Rachetons le temps, Jésus revient bientôt. Rachetons le temps, Jésus revient bientôt. Maranatha, Maranatha, kolo akoya. Maranatha, Maranatha, kolo akoya e. salela ntango salela ntango ndeko salela ntango salela ntango fami ambalimame 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 kedikafumwe yaniluzolo pangi mudiambudie nkifetivanga lulendo mama ungaibetelo kuna tempelo mboyawo mutoto tulundanga mutoto tukwendanga bikayimbidila bikatusakidila mfuweyo yandikele luzo